Zoka ba kalifanga ba ndumba yango na boya. Na bambiaka te bango nyonso afungoli. Oh kama benga ki wana afungoli misu. Faye ba mbongo eza autant. Muto alega muninga zate. Ela. Oh bibi mzakaza copy legela na 100 kwanza. Kat. Yango ezaki bongo. Mais muta sa 50 kale. Siko na boy po bisa komone po epeza buzoba. Famona to sali mesimbite. Ke to salate mbongo balia kyango. Esimbate. Dana simze bo vage na ye na mbeto tela la le ontala na se. Mbote na balandi nyonso ya Mosakoli Shako télévision. Toza na plateau ya faits sociaux. Esika émission oyo ezalaka réalisé na Luanda la capitale na Angola esika wapi ezwami bino. Ezalaka sengo pona ngai ya koyeba ete boza ebele liboso ya betando na bino pona kotala émission aux faits sociaux. C'est toujours moi, Georges Chimba, autrement dit, Miss Girl, artiste. Micro to activer dans nos faits sociaux parce que faits sociaux ne et puis ça bino actualité nyonso oyo bino bolingaka. Mais micro na yeka meli mingi pa ya bandeko ba comédien pour bango pe ba sala makambo bien. Et ça facile ya ko reconnaître savoir faire ya muto azali bosso ya bilili na bino oyo. Ça est important ya ko reconnaître que non muninga asane musala bien. Ça dit bozo na bino ba caméra botige na bino Prince David bozu ba caméra botige na no Christian Chibangu bozu na no ba caméra botige li cross mbiavanga et puis bozu micro botige na no Georges Chimba ngana koka na ba charge ma munyonso ndenge Roger Kumbo Bama alobaka makambo tout vraiment nazana na ya rotonda naza mobimba pour tout ça mamba bien. Merci na ba message botindelenga. Puis merci na ba commentaires et ça langa toujours bien pour que na avancer les sources na multiplier sources ba mayele pour marambo ke ndiki toko quoi na ninga mboka molobeli ya mboka yeyo. En tout cas merci na Ker 12 DJ Ker 12 en direct à Brésil. Maître 113 Ngomba Gogota tout Luanda. La pesi ba mote belé sire zwami yo Abel Maya. La pesi ba mote sire zali Salvador Maya. Babi le lion de la tribu de Yolo Salvador Maya. En direct à Brésil, le patron, on a Pessio Mbote, il n'y a qu'un seul formateur, il y a Nikon Kai, le formateur des boss. Nikon Kai, le formateur des boss. Et c'est moi qui ai dit que si mananga so bobozo mona, moi na mboazo ganga trop parce que si manaye a dit que maman bangwa zali. Donc inga pena si mananga ezaka na moni ya Robi Visor Aigle, na moni boss Modogo Visor, na moni venanga Fijo Visor, na moni Patuki ya Malimère Lemba. Na batterie kimia pour na yebi ke bossa maramba bien. Merci na Charlie Louboya grand prêtre, merci na Papi Alphonse l'homme de Dieu, merci na pasteur Eiffel Malonga. Botigité ko bonde la rapport nanga pour tenzamba baksa sagesse et intelligence pour maramba kende bien. Na plateau o lelo ya fait sociaux, naza na artiste munene ya mboka na biso, icône na biso na ndenge ya bangola awa l'artiste Papa Bidi Bidi, l'artiste comédien. Mikolo actualité là il pas comédien. Ça dit bango nyonso ba défiler na fait sociaux poto sur la mamutali bango ndenge nini makambo ezo kendele quoi na pesi ba artiste comédien tout ya kisasa ya Angola mbote pe ba courage. Merci na Belvi Kandi bon retour au pays Belvi Kandi au sala maramba bien ezo mona na bela mobimba ça dit courage to ke no rande to ke nango wana et ça toujours bien. Merci na venanga El Congoi nazana Papa Bidi Bidi to panzana no mwanteke mukie na fungoli ndengu mona kaka plateau ya faits sociaux. Bonjour Papa Bidi Bidi. Bonjour gueule. Toujours. Oui bien ça libiso bien to mono lisusu bona 2024. Bonne santé. Bon santé ça bien. C'est bana Congo mbote na fimana mokili mobimba. OK. Bato nyoso balingaka ya kobo. Na benga ko mingi kombo wana. La plupart batu mingi bata théâtre ya Yakobo na quartier na kolande koborere. OK. Yango nde mo kombo na petika la banini. Tikala. Po so yibika ke no mutu abengo Yakobo seke pina mutu nayo. Awo pena yebinga bien. Bokota na bino bien na famille banini. En tout cas to kota bien. Tonga to raté ko koton mais ekotika. Oh, bonga bo raté ko koton na ndeni. Bobelaki te ponga mo avant comme un moment moto moi moto était comme il tout dans la Prince. OK. En tout cas ça m'a 3 jours par an. Ça va c'est calme.
calme ezali tobeta na biso lisolo ya omaima lekite o eza importé za nzamba tiki biso na pema po to solo la lelo. Alors papa Bidi Bidi, année 2023 elekeli yako ndenge nini? Bon, elekeli na mwa ba difficulté makamba bien pesa yaki po. OK. Uza ya nzambe kwa. Ikende na bien. Mais moi ba difficulté na na musabi so saba. Voilà. Ya ba théâtre. Mais na 2024 on a vu que moi polité baza mo mingi. OK. Balagaka ba février, ba mars. Donc karaté bazo ya déjà. Ba producteur na ndenge Angola. Ndenge Angola ba uta mikili ba koya. Ah, et ça la biso bien ceux qui ba producteur ba ye et que banzonzi ngezongi pena na ndenge ya Angola ah. Ils ont la fierté pour na biso banine. Donc voilà quoi. Alors 2023, ils ont année mo bona ba difficulté mais ça va permettre que tout si ça bien de côté 2024. Naïbi qui est déjà il est kinango. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, il y a des fois ils ont la KOP à regretter disparition ya Miraesa. Wana ba leki moko to bana okala. Voilà. Un peu OK. Olegi pa Miraesa azobunda. Okolia nini okomela nini donc azobunda masanti kende kone mutaye. Ayi voilà. Lompa wana bakini. To yepe Luanda to kuta nsisawa o santi ko kepa Miraesa aibike o nga. Donc mutazanga ni mabete. OK. Po ba mutsa kufa komika bien. Azaka ne muta vérité. Yesoli kamba yebisi oboye. Donc azaki bien. Donc faut yebele ga. So yebele Miraesa ya passe pour beba. Netingai. Ai Miraesa po Miraesa za muta vuluba. Che. Osakani bena nzela bitumbe bani. Mais ngai natika zoye mabete pas zo mabete po nini. Na yebi ndenga zalaka. OK. Alors so yebi de camion kumbeza en frente o banda ti bengela wijo okoma. OK. Mais so fréquentant no bus kama nzela wando saidega. OK. Do tema na iba Miraesa mobimba. OK. Donc tia kufi. Tika zo na mabete. Vraiment. OK. Vraiment obi ke ba mon artiste belé ya basi bazaki awa mon artiste msusu mibali et ça qui angolais zaki na moi moto moko momé depuis bande comme msusu basi bazongi a otikali kaka na Moindo otikali kaka na Joyce Internet otikali kaka baza ya kotanga bao batikali mais apparemment c'est comme si beaucoup la rappel sous-té beau travail les sous-té manque ya ba producteur ou soit yo mon peu au benda nzoto po moi buzo bapele kaka moi mingi na mama théâtre bon nga benda nzoto te. OK. En tout cas toza na biso na ngami ko projet baninga nga mingi so na comme na era musala. Voilà. Po kosola mingi boy buzo bekota. OK. Comme botongi Miss Gael, botongi de Chris, botongi na donc lo mwana mwana. Kana linga mingi era musala ndeli tata po to abiso bon terme. Vraiment. Ndeli bien to kuta to beti to kabani mtazuya ye. Vraiment. Olinga mingi bozala na musala mais na ba diverté parce que moi ba fata de respect. Fonga mela na masangate na kota na barte so kutinga na bar. Mutu abengi nga zawana ya okutanga zana likamudu awandi na keba solie 400 longo. OK. Lokana linga ba viande za pasi pour la plupart ba tozana bomba mela. Bonga mela to sanga to fanda pani. Monter pesa mabe. Siko cette fois-ci ceux qui producteurs aye toujours 2023 ceux qui producteurs aye ne ba producteurs bazoya boule. Pour na mamotali mbongo est-ce que artiste Bidi Orzaka sous les devants pas que nous solana ba producteurs mamotali mbongo. Bon, producteur aye ponanga abibibi na produit yo. Na produit bino te mais na produit yo. Yo, OK. O sala ngelo mongo. Siko loko na ko sala nga na groupe nanga kate. Voilà. On a na groupe nanga les abeilles d'Angola. OK. Siko na ko sala na groupe nanga te. Fona récompense ba ningo ba vanda. OK. Ba sala. Alors na lingani na bengi internet na bengi Mongondo na bengi Moindo na bengi oka olinga. Aye. Wana za kutuma mbo olinga te. Moi paquet bima. Comme toi olinga te na je t'aime.
na bengite j'étais un peu nanga même moral en tout cas j'étais ba comédie ça na ba même moral na mboko kolo na che ministre ya budget na che j'étais ministre budget OK comment ba luba balinga ba pété ba grade na che ministre budget donc même moral OK jamais o yambata j'étais ma finga biblia oboya alingate lo babe mona nenga animation quoi pour moi ba vie wana batame nenga lo ya kati rien pa o sai ba sai mo buzo ba meso ka bimi abenga téléphone abete loko mo kuna OK comprendre ya la bongo OK ma biso na ba biso na ba mamoto yebi olekela ko na mois 2023 to bi ke pour ça qui voyage mo opéra na ba j'étais mango na ba province j'étais candidat tout puissant na PCO moto leader Nicolas Zobenga va figurant comme on a biso wana vous savez voyage moko ensemble mais retour na bine zaki au Panzana on dirait boyo kana ite na mamota limong bon eza tito kendaki okene mutu munata na ye na makamuna sala OK nga zonga rapide po nazana feti mo awa fona na osaki nzoni za feti voilà kana ndazonga ozonga na pe ezoka monelo wa sala te azongi sacré amonelo wa sala te jino timelo wa sala te tumonta mse kokinde tozongaka voilà o batika bayela na sima mon disa moi idéologie moi sala moi pe kuna nenga province kende tozonga boye to bando sala moi blo mo entre biso ba ancien ba mbiaka ba nini mais ekiro ezonga liboso to boye bo panzi wenge wana ba na e mamonte mse sama esime izana obongote ah bon izana obongote yaka bata théâtre surtout pas basi na basi baza OK matate zanga te OK basi babongisa te biso mba mtala oyoko meli mais basi siko bapotana baona bango voilà mso mwasi amone mninga za mbali ya sepesi kwa mbali amona mninga keti doblo mwandenga voilà bani ratate pa basi zanga siko ndeti na ndenge ya bangola awa toujours kaka année passée tout seulement makambo msusu yokaki tozaki ndete avant no boete na TV alors ezali na producteur moi monanaki patrocinateur moi monanaki ya munene o na PCP mbote déjà Pablo Kini le déclarant le plus crédible Pablo Kini na Mama Poupette en tout cas ba mbote nanga ekomela bino ici que zomi bino na ndaku alors Pablo Kini a tunaki proposition pour à soutenir pe ba comédien moko ya ba collègue na yo le kina ute kozala awa navigateur tant basalele o bakoka kosalela e pa ya les déclarants et ça les peke non ba comédien pe ya abo ça c'est terre isolé oké ko kutana les déclarants atuni ezosenga combien pour babeta bino ba production ya des productions moko na Kimbangu moko na Palanca na Barcelone sur le montant oyo artiste bidi senga qui c'est comme si betsa qui ba comédie belé libaku ya kosenga 300,000 kwanza tandis que pour organiser ba show net ya bongo et vous à la plus de 300,000 puis vous a show moko yo senga 300,000 pour na des shows. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a coûté 300,000 t. OK. Ça a coûté 375,000. OK. Nyonso. Ah. Ça va 375,000 nyonso. Sikoyo ngai na mema makamna na logique. Voilà. Pas bloqué. Boss pas aux alliés en tout cas, félicitations na yo. Yé alma produit biso na sens ni. Voilà. Azana na tina teke ba produit biso bo esengi combien? To kutana baba na mai ba buba ba jetin bana to ça ba calcul. Ba calcul to ça que pesi bongo. Et pesi 375,000. Pas bloqué na pesi yango. Vous comprenez? A pesi 375,000 pesi boy. Ngam na simba mbongo. To bandi ba démarche. Siko mbongo ya pesa wana a pesa te après ce to six ba spectacle to zuit to kateli mbongo o baba to somba biye. Ya pesi biso kaka to bunda na ngoya loka kabe no fond de commerce. Voilà.
Tu comprends? Après ça, ça n'est pas bon. Voilà. Il y a que beau ça là pour ça vient au bobima. On a appelé ça un navigateur, ça sert à bien ça à tout n'est pas bon, on est bon. N'est pas ça qui biso. Voilà. Ça qui bon. Et que ça là, papa, le petit première production. Je te sais c'est ballon et bande à des autres. Ok, ce qui a le que Bibi n'a produit yo. Ok. Maman n'a yeba. Na benga ezoka na bengi buba zautan na bengi zautan mais oskabi na produit bambiaka siko mbiaka na tous les mbiaka font les mises na bambiaka te bango nyonso afungoli o kala benga kiwana afungoli misu faye ba mbongo ka autant mto alega muninga zate ela o bibi mzaka za copy legela na 100 kwanza kat yango zaki bongo. Le petit première production et simba te pona nini boyo kanezate batonga na bengaki boya nzoka bana ba guerre d'esprit. OK. Mususa talika lona boye a répéter suite. Oh, fatali lona. Oh, bachenga na se. Pani yebo chali kolo yango nani kombo ezo bimateka musati. Oh. Maintenant compète na zabiro tu massa na ngai e comme si que ye otalo muso ene maret ba répéter na ete ame masana ta na rep siko mutawo boche na tournage. OK. Et qu'on peut jouer à spectacle to ye to na coulisse ba muso afanda makuna ba ame masana mo siko mutane na afandi pa ba client baza obengende na jouer ata kutina za zoba mais na mbongo akozwa kaka ela longole ka scénario pour mena mbongo ozwa nini mbongo pas bloqué ela so zaki ke ba produzenga aywane se longo jouer to ozwa pété. OK. Mais oka va bino nyonso de comme siko photocap de jouer à junior et simbité pour nini mususa za côté wa so abode boke na bino te boranga na bien te ozate mususa za côté boke na mete boranga eza na ote nzoka eza yemo ya vous comprenez? On baby. Vous comprenez? Dans la minute on a évité polité na rozonga sans que na personne bon sans sabato kalaka na oboya. Le va produit nga. OK. Comme on a vu na benga nani na pese bon na e aki tout ça musala. OK. On a vu ni la on a vu mutu tout. O ba yoka na tena ona yibi. On a vendu na ba mana. Vraiment. Donc ezande ngwana. Et puis tu bete à junior totali eloko mbongo pe ekota emonana te. Natali bon ça va ochana mbongo wana. Et puis ça ba ce belé et comment 50 minutes. Ezina to sangisi mbongo ngo. Ezina oyo etikala kina Jess. Auto kosala na Barcelone. Voilà. Siko heureusement to ça tous les deux lo namba mo. OK. To ça c'est que budget tikali pona makamba Barcelone pour to ça spectacle. Zana ya mingi te. Siko total mbongo tikali esengi siko batu babani les autres. Liboso banana nu ombongo to kabula ngo kaka. To ça so spectacle ngote pas booking ça pesa biso ngabite. Famona to sali mais simidete ouais. Pour ça na za bonga ngaza logique. Famona to sali mais simbite. Que to salate mbongo balia kyango. Et simbate. Oh so te kabla o tikali wana ah bon to sali na kalike bon na Barcelone o ekokana o tikali yango to kabula. Nani petongeli asali liste ya batu wa zombo pas esili et puis quand tu sois bimera journaliste asali liste ya batu wa zombongo na ope banda ya rep na misupe banda ya na bangote to sutuka boye liste ya sa to sai ka ya mbongo to bimisi batu misupe bando bakisa tuzo benda susu ego tikala 50,000. Tu comprends? 50,000 tigalaka, mon quoi défi 15,000, et tigal 35,000. C'est que 35,000 à Ibsangai, bon ça la nini. Bibi de l'embon a pas bloqué. 35,000. Ah bon? Bon on peut se zanda que ben na makam. Bana mi balé bazo bela na maman na bango. Allez hôpital. Hôpital. Na tizango na ozong sasima. Bon. Ozo seka et a bongo. Ne kenila nengwana. 35,000.
azobenga siko muta 15000 ya kozongisa 15000 naluka 35000 abioko na 35 ya kopesanga 15000 naluka 35000 nabakisa ekoma 50000 po nabenga bato totikalaki wana na bato totikali mpona basa totikalaki kaka soki 15 otolinga jouer so na basa mosusu na déclasse ya bango totikalaki 15 siko boya tokabula 15 wana soki 20 entre 15 et 20 ba 15 boya tokabula 2000 etikali so 2500 mais avant tokabula ngo nazwa na 15000 eza pa mutu mutu a 15000 apiaka te okobenge bayambaka te nga bon ça va muta tuna ape suti ekenila ndengwa nga ekenila kani aponga peso ba fulungu na nga 5000 oyo kofuta manona nga futa manona pete mais muta sa 50 kale siko na boy po bisa komone po epesa buzoba na tikaka bongo bayeba kaka bibi mtalembo mais que bato oyebi teke so be obisa komona ebi teke bato bayeba kaka non c'est que 50 chabana nyonso yo muto da mango mais muto aliaki alia sa 50000 ya de fazongisa 15000 ye mwa yebi na yeke ngai bibi alia na ontayebi donc jamais beta lisolo ke bibi alia 50000 yes ko beta raté po ebi ke soki na beti bongo bibi po zongisa nga 15000 ya kana ngo nga za bongo na koka bebisa réputation mutu te so na bina devia ikoza la pena ni po ye mtakoza na ba jeona ya odefa bambongo loka pasa rapiyo yo nani esa yeti nani oui bate esa na ye merci tous les artistes bidi vraiment ils ont ça bien alors leader boni to solo na makambo tali yo siko na mouvement c'est d'abord ndeni mouvement ezoke na bien na neto tozwaki congé tozonga le 15 le 15 na tobandi ba répétition à Barcelone donc Claudia Barcelone ça peut sans place déjà tembe mabuka ngo et comme ada gaya sunene est-ce que DJ Boyka zalaka yango pe DJ Boyka vraiment donc bazana basa donc c'est siligaka c'est la place en likolo mais na ba dire ya ba comédien na ba artiste mususu ba comment lo ba non bidi akoma binande nganga yakoma nenganga aza plus na ba mamne ba kisa ba bokoko ke na mamba théâtre de ça la chaque jour OK na koki ko boma théâtre te pona ba kisa na sala voilà na koki ko boma ba kisa na ngate pona théâtre OK donc nyonso fezala po nga aza docteur banana kisasa bana kisasa na zamsana sana ndasa ya mwana OK na yepe na ngola batutema ba yibi musala ona saka bando société na mwana kimela te na continuer nango OK alors na kokate na kena na baba na senga ba mbongo beta mantolo na beti na bengi nga ba boss Luanda ba yebi so moni na bengi boss mona Luanda na biseke na posa autant eratate voilà fa pesa pa yebi ke bibi asenga te OK oka sengi c'est que eza mamba solo vraiment ero irata te fapia ya te ke bengi mutu boss mo bazo kimo téléphone te nga boss tu sabe na Luanda yambaka OK kwa hivyo napia ka bondi na botana OK ya ona pia ndeni bia na yoko kala boss ata net ba roi David bikuta batini lukuikila ba ruby visor la saya papa ndonga la sia ba jansilu tete donc okobenge ka boye bondi ya botana esili donc boita di bondia ouais te suga kandengo alors papa bidi toujours nager vraiment vers la fin mais j'aimerais que toi que moi ba mituna msusa mike zeli biso awa est-ce que lelo au regrettera pe koza na Angola kotika Congo tandis que na Congo ni mtuma msala théâtre za na moi pinch par rapport na Angola bon na regretta na ngana ngote po nazana nga nalala anza te vieza na bien kindano pe bien po ba relation na zaina na Congo na zuni me Angola ba no pe ozonga zanete ba Nathalie Mvula ya Marcel Wabelo ya boss Wabelo relation zali ba Ballon d'Or ba Nathalie Ballon d'Or Victoria donc tout ça bien j'ai nani mon cœur Mabiala OK akata ba Paris wana relation za ba maman de marque ba de presse
donc toza bien na bango ba emantambo na Genève ba tiza tambi donc Antonio tiza tambi ba velutos de bango donc ba relation ezali ba dadi ke ko kamuna Canada ba jano ndolo viti ba Carlos ba vena nga begen ba kokoda nzombo to benga na sutu abwe kokoda nzomba petina nga logo mela moi secret vraiment donc vraiment que muninga no comédie masololi vraiment maintenant siko na ndenge ozana wana ngola awa na ebikr mo potala na ba réseaux sociaux ya gabi auto ça la sortie médiatique moabi entre bino na bino ba comédien vous rappelez na mo ba je ya ko lala nanama olenge musu sur le bilango ezate ça dit bozala mo ba ja obima na entre bino na bino pe ezala non ezala non o ba sa on bazali yako badokola ndeti mwa combien ozala idée te baza te ngalinga makambo te po naza na fidèle na me ok naza pena makambo te dayo bimano sense of baza bango mpe basimize simize mpe alinga makambo te tana simize bovage na ye na mbeto te lalali yango talala na se apo nini ngalinga okanga basia makangu te mbeto alali nango baza makangu aboyi alali na mabele donc nakamwa quelle fidélité mwa mbali simize ah bon ce qui est arrivé lelo moko ya bana na yo a décidé à la théâtre au permettre ya mobali ya mwasi na oboya point basa théâtre bakalifia bango bandumba mais bango nyonso te mbaza bongo loka bakalifia bango bandumba yango na oboya mais mwana oya mobali ata bobenge ndumba pa mwa mbali ezango normal boyindi moto ako mwa mbali akobala basi mibale basi misatu eza biblique na bible eza nango bato mwana baroi salomo bazala kombele basi so banani babengaka bango wana donc mais mwana mwasi na tete na opekisa po aya tula plus tard mais ya mobali nde mobali mwasi apota koya ozoyeba kei kasi ya mwasi mpe mobali apota koya ozoyeba kei bakepanzaka kote bakokende kaka bayebi trop alors ozo préparer les biso nini na année 2024 oyo papa bidi tozela nini na groupe na yo to na part na yo ba film ezali monsieur komama déjà donc soka tonto banango to tournant to sisi ay na pesi titre ok eza ba gag na ba film ezali c'est que année toza déjà resepela po to sala mamba bien na bidi na ninga bangola a mais oui que ba masano bazana mo vitesse par rapport ya bino parce que ba bidi opso to yebaka na ba gisasa so zaye penati lelo mais dans sous parler à Gaïa aux a véhiculé bon nangola quoi na gisasa o ba yebi ok si ba na otala ngana ba nzonzi banana ba band cassette et comment ba disque ba CD nazaka mutakara ok donc type na yangola namoni ke bana mami na ba mavwa ngabi mer teka kamnyana futira ba mneva yo yakabwe leto sa nengwa ok donc nazana na mtama ko mutakara ka ngati na ke tuna kamne ke bula so mo juna ba essence ne bunga kamno pasi na soli chauffeur ke etika na tournage ok atika na tournage ya zongi na azongi no sala siko est-ce que lelo elo nini yo o regretaka ou ça tout ça là ya remarque yo za na milia ba comédien ou mona ya mabe ya za na milia ba comédien nazana na milia ba comédien mais nazara mingi trondaku na misana na salaka po evitaka nini pamba pour éviter ma kamseza ka baloba yango ya zalaki wana siko makamsa to na ozaki na yo pondi make winga pena zaki aloba yango ma chaîne zo bena kisongiso zo kota kati ok yana invita kaka akendaka pa comédie soki ke esengi to kutani ne to na cop mole ndalala mogondo ngai na je t'aime ok kutana to sala un peu to panza na biso mais obike
bato mosusu bacomédien mosusu baloba ah bidibidi azala système ya kopona c'est-à-dire azala na bato nyonso te ya ndenge même moral dans le sens même que mama moyindo auta okufela mama awa mais bato bazalaki bacomédien baya oke bacomédien bamonana te voire même kutu vide nani bidibidi amonana pe te na matanga ya moyindo bon ye moyindo era benga nga bi nga aza na de matanga nayebisaka ye pe nga soki etutani kaka ozwanga te zwananu yo kufeli tata nga kufeli tata mwasi sikoyo jour mo edimi jour mo na ke wapi yo moloba mutu mutake ya ba ya na moyindo etutana bongo moko etombe bakundi avant moko sikoyo etutana ya bango po ya bango bachangeaka date ok date batiaka ezalaka bien baetisa date sikoyo bakunda etutana wa biso ok nayebisaka ye pe nga biso etutani esimba te mais ata na butu fakobeta tatu oza na ndeni nga na nzonza ya famille siko fona lala na matanga 0h napesi nakoti bato na nkuwa nde bakongo balobaka okoti nkuwa opesi ya nos mutu ndenge abelelaki ndenge akufeli tokunde lobi na air boye bolali ebokoma na 5h olamuki obetisi maboko olamusi bato ba opesi ya nos esili bopanzani ke buite mutu nyonso azala nemve ezokende donc ngana eya passeport de kodeplace na nga na keka na brose na zone siko ntango yo kosalaka bakinzonzi wana pena bato basekaka na bango te ato oseki nga osala mosala wana nazwi na teatre atie mopani bato mpe basekaka bazali akanza teatre me nga nazokende era teatre era makambo kinzonzi vraiment nga mpe kala mingi te nango bengo mpo yosalaka kinzonzi mpo namoni yosala yango bien ya nga ta bato babali baluwa nga ye nalia mbongo ok bato baluwa nga ata so baaba mpe bakongo okenda nango mpe na ndenge bakikongo banini kasi bakongo te atona so ozwi mwasi ya ekongo neti ana lwanda yo ozwi mwasi anga aza mokongo nga mna aza nzonzi na we normalement mutu naza nzoni nake kuna na bimino wa nzoni na tata kaka sisi na bango oyo oloba nolo nga yo na ndotino gato ekoti ka nengwa na nzoni za avocat ok ya nengwa merci merci il s'appelle l'artiste Bidi Bidi qu'on était avec lui sur ce plateau. Vraiment nous sommes à la fin de notre émission. Merci à Christiubango, merci à Pasteur Michel Chako, merci pasteur Ezekiel. Pasteur Ezekiel na pesi pe ba mote Pasteur Ezekiel, que le Seigneur vous bénisse. Na pesi pe mbote bongo lisusu et pas ya Laetitia Vita. Merci, un grand merci à vous Laetitia Vita. Un grand merci na Donna Mikler. Arnaud Paquet Kebe Maracana toujours. Ya nono mboto Maracana. Merci à Boss Peke na staff national Washington Rouaga. Merci à Junior Boula et pourquoi ne pas aussi dire un grand merci à Espoir Ngoma Yonji Kasole Bembe. Ben Willy le Gabonais, bon séjour, bon retour au pays. Ben Willy le Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Et un grand merci aussi à Paulo dos Santos, les guerriers. Alvej, la Pulga, Papa, Monio Koli, Alem Pro 2024, tout ça, Pesuma Kambabia. Artiste, Torum Napsona Souka, moi, Batunayo, Balingarayo, Bazon Baba Mote, ça la bango bien quoi. Bon, l'Oveline. L'Oveline akata Italie, l'Oveline Manuel. Après son beau tatro, bah surprise des alliés. Au Lobagango déjà, l'Oveline beau tatro pas aux alliés en tout cas. Na moni logo à l'Obate. Après son beau na batinyo se balinga ngai. J'assis Pembele akata États-Unis. Mbote na yo. Beau tatro na Roi David Bikuta. Pesombo tato Pablo Kin Babi Banguna Mbala Igets Top 5 Toko Mbota tro onde kona bino on azawa pena vraiment on azali pesino mbota tro Patrick Lidusu pesombo tato vena ya Paul Kiveka mbota tro mete ni Jadani Luboya, Kiveka, Lidusu, Bota Transa, Yangwa Botika. Merci. Alors, on a bossé à Pamba.
Jean-Robert Kabouikou, sans faute. Na Rogero Miezi na Katelman. Magansana suka oba tika boyogite ba monsieur zebe toya. Toujours. Alors, ngana tikibino botika la malamu po ndenge tosali mamba bien boye na bidi boss Dionné Kibanda ya loja na biso Zéphérine Banda asepeli Galvani Ndongala asepeli esali bien Galvani Ndongala modomoro bien esali bien na surprise sous Patrick Epeti monsieur le docteur esali nango yega sous bien monsieur le docteur Patrick Epeti docteur Marcelo Sadi le savant noir esali sous bien esali pe sous bien na Jadeon Mercedes et Lumbe Gédéon Mercedes et ça les sous très bien. Les amis des Congolaises, fils qui a la députée internationale et ça l'ira bien. On est toujours ensemble. Faits sociaux.